tant que nous sommes congolais, donc nous devons gagner les lots. Ata Kabila peut gagner pour que nous ayons un peu mon ami. Toza kozela toi lelo musuti ya kozela tozozela Jean-Pierre Bemba netazali na ba double nationalité tala makambo wana te lobby okune zoya akokomela biso awa bino baswahili bino mutu ochaki ongai nazo kebisa bino baswahili bino boye ba ke leader ça y est Congolais sieti 16h passées hier de Kinshasa Ningani Awa, Masolo Yakina Lobby, je suis à la pointe na Rosalawana et puis na accompagner peuple congolais na action nyonso ezaka un peu bien parce que tozo lukande marambo échanger tozo luka marambo comme bien. Masolo Yakina est présenté par Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi. Nous sommes ici à Wana Triomphal. Toye Lissou Kozwa. Déjà, tonton Mwinga, Mobile série avec chemin de fer à Outiawa. Ajumo ambiance Outio Zala quand on a annoncé que Bemba était acquitté na ezali cour international. Ndebiso pe Masolo Yakina Tolobi Tokoti Kalate, on doit avancer, on doit arriver parce que ambiance c'est ça makasi awa. Ndeto moni to pusani Lissou Tozo Sepela, c'est-à-dire Bemba, bah quitté. Quand on parle de moi acquitté, Tozo mon honneur et zanakati. Donc c'est quelqu'un qui est honoré, libéré avec honneur. Par rapport à Crimo, bah Katelaye, bah Kizaye, après 12 ans, il revient dans la prison. Tozo Sepela ensemble, na bande ko bazawa. Papa, bah poudre boye, bah fou. N'évitez ça poudre, ça foufou, et ça ni exactement. Et ça poudre de Golangaï. Nani a gagné les sous-soirs car Bemba Tony. Bon, libération Bemba et ça Congolais sont gagné. Tant que nous sommes Congolais, donc nous devons gagner les lots. Ata Kabila peut gagner pour que nous ayons un peu mon ami. Pour que nous ayons un peu lobby, papa. Bon, et ça clair. À Sakana qui n'a pas bateau pour mon qui libérateur à Zala quitté. Les lots, il est certain que libérateur Abimi. Aza libérateur ya MLCT, Maza libérateur ya Congo. Tant libérateur à Monani, c'est clair. Yo yebi tango, papa na ya zaki na fidèle. Nenge Maréchal Atikaki. Le Lobemba, c'est que peut fois qui m'a, c'est clair. Donc, c'est-à-dire on a minute qui ne ont bougé, ambiance et c'est un besoin makasi apparemment. Mais, oh, Zali Mouké. Oh, Zali Omona, Zali Mouké. Tout n'a pas de koba étudiant. Ce qu'on dit à Ouenze. Au moins, les Congolais Congolais à CP, la CP n'a pas été là. À ta match à l'opal Congolais CP la raboté. Bonne année route au fédérateur pour foutre à bicher à Malongate. Ok, pendant qu'on a habité au Soko Lobani, ni pour na message auto où tu causes na 16h à l'élo en tout cas salibiso qui toko makasi peuple congolais à CP la nengeni ni sous. Maman, au moni na médecine balobarake. Muntu soaza na pasi oyo pasi ezokufele na kati ya mutema azalaka na problème ya kobinimisa so azobomba ngo makasi ebelisaka nini gastrite tala siko peuple nyonso azalaki na maladie ya estomac oyo ezangaki kisi ya kobikisa koyoka kaka annonce ya libération ya Bemba eza lokola banti acide ndameli ebikisi gastrite toza kozela toi lelo musuti ya kozela tozozela Jean-Pierre Bemba netazali na ba double nationalité tala makambo wana te lobby okune zoya akokomela biso awa soki akomi awa kino na biso eke muto nazobenga bato baza na majorité ba jeune wana babanda ko kende pona ba 5000 francs pona ba 3000 francs pona ba 2000 francs eke bazanga ki leader moko ya sûr pour aya bisa bango ba makambu oh jeunesse na biso oyo tozotanga ba kelasi eza ba diplôme ezebele mais tozana ba misala te bango babanda ko pesa biso ba 3000 ba 4000 ba 5000 pour ba fandela kaka biso to matate troisième mandat ba un jeune congolais qui réfléchit malhonnêtement pour akende kolobaki atika na troisième mandat Kabila na sengio papa Kabila. Pardon, zonga esiko utaki kende parce que Congo ya biso eza Congo ya Lumumba, Congo ya Kimbamvita, Congo ya Kimbangu. Jean-Pierre Bemba asi aye yeba. Papa nanga en tout cas, voilà, na sepel déjà né la moni maître nanga mutaye kusanga okumba mutu kazawa. Papa nanga message na yeza nini? Message nanga eza moko. O na oyebisa monsieur papa o aza mutu aza leader ya Congo eza Kabila. Tolo bané normal.
tozui combattant oh ka combattant Jean-Pierre Bemba grand combattant na taille ko yondo taille combo ngata combo te tala boy tala combo tala wana. Donc c'est-à-dire papa na biso à un moment na okaki obaki congolais na sepelité o ezaka flash o ezali ngala koyebisa boye biso tozali bakinois biso tozali bakinois o ezali kaka vagu ezali kwa mama zokolamba biloko ameki mwa mungwa o eza mwa mungwa tomeki mais lelo tozoyebisa bakongolais nyonso o babungaki nzela bazonga da leader azokoya déjà leader aza koya de mutu nyonso abungaki ngana bisa baninga na ngai bino nyonso ba chauffeur o ba mécanicien o ba bengana ki bino na bokolo batama mais ngana bisi bino leader sa ye bo bangana bino so eloko bote bino ba Swahili bino mutu ochaki ongai nazo ke bisa bino ba Swahili bino boye ba ke leader sa ye bo ndenge bino ba ko beta biso ba fimbu biso beto ko beta bino ba fimbu solution de ces amis ok tala biso bakinois tala bakinois ndenge bakomi ko souffrir bana bazo tanga classe te lelo siko leader yona saye atalaki ngonga be boyebe tina ningo Jean-Pierre Bemba atalaki montre boyebe tina nango ngonga yango siko koki voilà to pe mama esengono eza nini mama lo baboye to bana ko lia 5 fois par jour. Tama no so nenge kiti matama fo zonga nenge zalaki na munene tonga koma lokwa ya futur président na biso Jean-Pierre Bemba bongo e koma lokwa ye moko matama nga fo zonga nenge zalaki koma lokwa ye moko président 5 fois par jour neto kolia kala mama lobi ye pona ye nzala Congo fo la 5 fois par jour ya kolia na ebite ndeko na ngawa yo esengo na weza nini okoloba nini penza pona annonce oyo bauti kopesa biso nouvelle oyo eningisi congolais na minute oyo vraiment pona biso Congo mobimba toza ko sepela tozelaki président na biso depuis kala lelo toyoki libération na biso toza na esengo c'est la président na biso oyo aprometaki biso misala pe Congo soma aussi la makambo sala boyo tout aussi la biso congolais tozela motema pete tozela kisangani po ngala zokende kisangani c'est la président biso kisangani to yambaye. Vraiment partout dans toutes les provinces balobi baroser la Jean-Pierre Bemba la bandenge nyonso papa nanga yo bakisi nini vraiment bon ya mutuya eza o baloba chaque chose à son temps na minute oyo toza nesengo ya koleka ta mwana wa autobota masika tonoko mingi to souffrir jeunesse congolais donc ezobeba makasi na ma o ezoleka na kati ya mboka. Donc gouvernement ya Kabila ezotambola pena malamu te mais c'est Kabila noko libiso trop toza ebele totangi trop mais tozangi misala ya kosala toza na plan moko te eza juste kaka pona bavantage na bango mais sikoyo oyo eza lisusu malamu te na ndenge président ja père abemi boye toza nesengo ya koleka pe ya kobakisama. Ok, esengo eleki bakisami awa mama yoko sieta pona Bemba na ko sieta pona Jean-Pierre Bemba pona mwana mboka naza ko sieta pona Igwe ko sieta pona Igwe na bambisi na zamba babimbi basepeli na mai banyama na zamba babimi bala ko sieta naza ko sieta Congolais sieti pona Jean-Pierre Bemba aleli balobi Pitos mon ami yo so lobi te sala makambango eza yango tina te donc c'est qu'on faut loba esengo eza nini toki esengo to ya na siège to mona esengo makasi to kata mandefu pembe to kata ngo tala igwa le boika quand esengo fort. Ok, donc ça c'est l'ambiance qui règne ici. En tout cas, nous allons entrer tout petit peu à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est chaud ici. Balobi Torosiet Tapona Bemba, Congolais Sepeli. Depuis toujours, on est en train de tâtonner jusque-là, on ne sait pas. Makambango les kanenge ninya élection dans 6 mois, candidat mon côté à prononcer autoco pointé dans Mboka Nabiso. Baonyo sobazo ya problème sur problème. Congolais lobia Kosiet Tapona Bemba na ye, Kosiet Tapona Igwe. Papa nanga yo Kosiet Tapé. Ngai vraiment maman lelo eza journée internationale dans le monde entier. Oh lelo Congo partout dans le monde. Toza na fête moko spéciale parce que Bemba oyo babosana ki mais lelo nzamba a levé donc lelo eza tour na biso
Bemba zonga na pays na ye asa musala parce que boité et puis le moto senga na Jean-Pierre to senga na Bemba ke to senga na Jean-Pierre ke azongi sa mabela mabete a corriger bango na ba faille na bango parce que ba sala le côté ba regagner ba kende ya na mboka na yo asa musala nde yango na o na senga na papa message na yo eza nini message na nga za boye histoire de Joseph bataki ye ba ndeko na propre mais Joseph a comme Mukonzi et là qui facilement Bemba azamba na Congo moi na kolo mpango ya solo volume 0 matricule yo a refuté la terre a quoi calmement comme président de la République élection pour la Bemba za candidat Bemba zali directement président merci beaucoup papa na biso awa mbote na yo mbote mama esengo eza nini awa namoni ba jeune nyonso ba mama ba papa ba jeune bazo siete awa yo siete te non en fait déjà ngana lobaki yango na ba émission ba yambenga moi je suis journaliste ne ba benga ba journaliste engagé po ba o ba kitana na terrain to ba yebi mamu na biso na média en ligne ba yebi ke ngana kota ba boloko trop pona bandaka ko yebisa régime ke boza illégal depuis 2016 lelo esengo nangeza que Jean-Pierre Bemba est quitté na autant ça l'émission on a ba confrère na biso ya CL News na yebisaki bango ezaki le dimanche na lobaki je mets ma main en coupé avec l'analyse politique que j'ai fait il est probable que Bemba soit libéré cette semaine bat bandima ki ngate quand je le disais mais lelo to ba mona ba maman de bazokwea ba maman bazokwea émotion eza tellement makasi on a lobeza boye je vais attirer une attention batebele bazoloba batebele bazokanisa ye ndenge Bemba za balobi a quitté c'est que la libération partielle non ce n'est pas une expliquez surtout que nous sommes ensemble avec toi tu es un analyste politique donc oyebi mais quand peut expliquer biso parce que bela batu ba recevra ko ba libérer Bemba mais le mot a quitté là ça signifie quoi exactement na kaya Bemba eza nini étant analyste merci maman hormis tout ça je suis encore juriste problème est aboué na procès pénal soki bakangi mutu basambisi net Bemba na détention préventive parce que nanu basaka na condamnation yo salama année passée baken appel c'est-à-dire boboyi décision oyo tozaka na deux façons ya boyela appel non position so sali appel c'est ko mati likolo na chambre likolo bako examiner condamnation ndenge déroulement ya procès salamaki soki balobi acquittement c'est-à-dire ba trouver innocent ba libérer yo na ba accusation wana donc elingi olakisa boye toutes les accusations qu'avait le procureur Moreno la chambre supérieure va comprendre que Bemba était innocent la preuve en est na pesa balo na droit na crime de génocide crime de guerre la responsabilité civile est engagée si la personne n'avait pas dit Bemba était vice-président de la République démocratique du Congo si on devait arrêter fallait bakanga Félix Patassé ne bakanga Jean-Pierre Bemba innocemment ndenge ba acquitté ye parce que monsieur ba libération conditionnelle non balobi ba pesi asile na Bruxelles azovanda na Belgique mais au mois de juillet Bemba a co-présidé congrès à la République démocratique du Congo congrès à MLC le congrès électif où a obéissé ba candidat na ye et puis yé moko za candidat président de la République et puis na web c'est sous batubwe batba bungate o Bemba za la candidat parce que aza condamné aza acquitté donc c'est comme si on lui a jamais arrêté vous comprenez s'il était condamné il aurait peut-être à se présenter mais le quoi aza acquitté donc nyonso ba fundaka ye ezaki pamba c'est un peu ça. OK merci beaucoup n'habité na rosape bandeko bazawa papa na biso bonjour maman esengo ya ndenge nini yo na moni baninga ba obina yo obina te mama nazana esengo makasi puis naza émotionnaire pona ko kanisa maloba ya président Jean-Pierre Bemba Gombo avant akoma na prison abana koloba bike ye ipo akoma président de la République pe abana ko yebisa ba terre politique nyoso balanda ki ye mais lelo nazo ndima ke makama na koloba esali 10 ans et puis ekokisami ke oyo alobaki ke nakokende na bango tina suka et puis nakokoma président de la République apasaki conseil na ba terre politique nyoso ya mouvement de libération du Congo soki wa bazalaki jour wana na résidence na ye abanaki ko yebisa bango ke ngana ye pona koma président de la République na ye pona intérêt yanga mokote mais na ye pona intérêt pona ko sauver Congo yango lelo malobane ko kisa yango moni naza émotionné na ko sepela te naza ne sengo mais na sengo na peuple congolais moment yango monele alakisi bolingo ya Congo
apesi biso mwana ya Congo oyo akosauve Congo biso nyonso tozala nsima na ye après 4 jours toyeba ndenge nini tokoyamba ye mpe akozala candidat président de la République le 23 décembre. Merci beaucoup. Papa Naebite, message na yo, c'est avec toi que nous allons chiter. Tomoni bandeko ba sepeli mingi ba exprimer les ali ba sentiment de joie na bango par rapport il y a annonce auto où tu kozwa na 16h à l'élo le président le vice-président de la République démocratique du Congo le sénateur Jean-Pierre Bemba était acquitté na ezali cour pénale internationale a oumeli pendant 12 ans azala qui retenu sikoya wa congolais azo sepela bina niveau même kuna ko siete na baluki na mabele likola Bemba langa yo ebisi congolais ana nini. Bon, liboso na pesi na Nzambe merci parce que Bible lobi na circonstance nyonso to rendre gloire et pas Nzambe. Bemba azali le seul moto oyo ba congolais bazalaki na souci makasi ke azonga na mboka pona kozongisa bolingo unité bomoko pe congolais retrouver lisusu bon somi na ye. Mwana mboka umene sika ya pasi mbula ebele biso bato toza sima na ye tozali ko soutenir ye na ba prière na nyonso kasi lelo tomoni ici c'est Nzambe ya solo esalami. To remercier Nzambe pe to sengi na bana nyonso ya Congo batala liboso pona venir na Congo biso nyonso sima ya Jean-Pierre Bemba yende candidat na biso na présidence yende président de la République yende koya po longola mboka oyo na pasi. Madame nakasi loba na ko pesa yango wana. Merci. OK, papa na biso wa yo bakisi nini? Bon longa la ko bakisa boye. Même Bible loba yango. Mutu moko te aya epa na ya zonga maboko pamba. Zonga lolenge mo ndenga yaki. Semeno mobimba ndenge batu ba se sacrifier na mabolongo na se. Pona lolenge sepe ya kokata pona président Jean-Pierre Bemba. Et surtout que Messi Naeza qui dit hier oh bato belé pe ba participer qui ba sepela qui sous makasi pona kana ye kaka lelo a répondu même les abbés sont contents en ce moment. Donc ngala koloba pona likambo wana baloba ke lokuta e aka na sincère mais vérité aka na escalier. Malembe après 10 ans ta la vérité e kokoma lelo. Alors toza na posa na ebité mukolo makone ko nyata awa toye awa mutu bote ba pesa 2000 3000 5000 pa yawa to futi ba transport na bolingo na ye o tolela lelo ekatani mais eloko eka musanga ke batu musu lelo ba kolia na ba palente ba tension emati batu lelo kaka na décision wana lelo ba diare na ba pale wala tale bisote na eloko musu se ka musinga inini na moment opposition komi ini tala siko classement wana Bemba na 9 Katumbi na 7 Félix Sekeni na 11 yo luka siko classement yo kocha papa bangai balobi Bemba yende Nelson Mandela à Congo bayeba ki po anini bakangaki e pe bayebi po ani poso bakati yango na katikati ya année 2018 no yo Congolais zo préparer ba élection oh jusque là tozo tâtonner na ba candidat président na ebito so yo lobani. Merci mingi pour la parole. Ya liboso na rappeler batu boy. Bato bana une très bonne mémoire. Ba se rappeler na mois de juin. Président Bemba azaki na campagne na niveau intérieur na 2006. Akitaka Kinshasa le 27 juillet. Tout ça carnaval motorisé. Il y a des gars. Bon se rappeler. Le 8 juin, CPI est tranché Makambo. Nabisio ba voisin, bon se préparer. Mosengo plus Bemba plus Pasteur Ekofo égale dégâts. Le médiocre, vous devez dégager. On n'a plus besoin de vous. La jeunesse aujourd'hui est pourrie à cause de vous. La jeunesse aujourd'hui est pourrie à cause de vous. Je suis le jeune leader de Salon Moamba. D'ailleurs, Awa, pour la président Bemba, ce pays lelo est libéré, va donner et changer. Il y a un recevoir dans le Congo Boye. Tozala motema ya pio. Tomela mai ya malili. Tosala mobulute, to fete na biso na kimia. Pote président na biso. Bon s'attendre, les lois mi prophète. Mois prochain, Bemba osana Kinshasa. Et puis, Aza le seul candidat à opposition Mobimba. Et ça n'a ye pour combattre le gore inutile. Oh, Azagi Baba, Mosengo lobisa kiye. Donc, na yabisi bino eza koinda. Na yeko dictionnaire pas Mosengo. Eza dégâts. Bana MLC nyonso, to sepela to na Sengo, to za la kimia.
Maman F bazali ba place aux Ali kimia toujours tokoyana président elongo tokosala makolo nena boy botela ngai nazo sie voilà Congolais sieti asieti. En tout cas, là, c'est l'ambiance qui règne ici en Célier. Et je fais parler beaucoup de gens, en fait. Et ça, que c'est moi, ils ont régné ici. Ceux qui n'ont pas qu'à continuer aux Ouabatu. Tokolala, et c'est moi, Tokolala, papa, on y va qui sera même. Ouais, on s'appelle Makasi pour la libération du président Nabiso et MSC. Ça fait un bail, tout le monde a sauté. Et bandits, procédure pour naïe, et pendant que ça se passe. Maintenant, tout le monde est le président de la République. Tout le monde est mandef fouana, kata mandef, parce que tango est coquille. Alors, déjà, tango est coquille. Congo, il y a biso. Et ça, étranger. Nous sommes les Congolais d'origine. Il faut yende à pouvoir, on n'a pas ça Congolais d'origine. Tous on a besoin de jeunes, les lobes sont mis là bien, les jeunes les lobes se retrouver. Les lobes jeunes vont se retrouver. Parce que Yazawana, Nazo Sepelandenge, libération de Salé, ça n'ira bien. Merci beaucoup, jeune Asepeli, jeune Congolais à lobby, à Oumeli Mingi n'a pas si. Apparemment, Azaki négligé pendant que. Asepelaka peut-être Azwaka Mokondi Aba jeune, pas côté Likamba jeune, mais mboka na biso situation comme lelo, même Moutunyo Sakoma kolela, peut pas se tika na motema. Congolais les larane kaka tongo midi pourquoi. Lelo Congolais Asepela lobi penja lisolo abemba. Lisolo abemba oyo et ko changer penja avoir même calendrier oyo et ko changer makambo ebele, c'est-à-dire dans peu de temps peut-être le mois prochain ceux qui nzambe alingi Toroyamba le président Bemba awa na Congo awa mais bon lelo bandeko bozaka libanda bolingaka mingi kolanda info 16 avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi ensemble pour le changement ya Moïse Katumba lobby pe na meeting ekoyinda na Sainte-Thérèse bandeko nyonso ba soutenir soutenir Jean-Pierre Bemba lobby bazala wana et puis karande ba bitoko sieta pona mboka na biso Congolais bia ko sieta pona mboka na ye Rebecca Bilendo po bia ko sieta pona musala na ye nazala wana pona informer bino pona ko informer bino en plus masolo ya kinda maître Camionnette Mbola descendant Simo Kimbangu Akim Kabongo les préférés ba maître nangai penza bana Panama bozake belé bo soutenir Rebecca Bilendo Pukuta Fondation Lisali ici Emame ya plutôt Fondation Lisali ici Toyo Kate donc Toyo Kayo to sepelia wa Bemba bakati aza quitté to rozela na ba procédure éthicali les affaires probables que balandela ngopele kana kimia et suite des accords pour bientôt info 16 ezana masolo ya kinetikali simate à tout de suite.